bonjour à tout le monde. Congo RDC Lukamakasi TV, École de l'Excellence. Toye na lisolo ya artiste nigériane il y a 27 ans, a koufi na ba condition moko très très misérable. Ndenge en tout cas na beteli bino na ba vidéo oya liboso, mais na vidéo oyo toye koloba na bino likambi ya test ADN. Pona ni basengi test ADN parce que audio moko ebimi après liwa ya ndeko na biso Moab bazoswana na mwasi na ye. En tout cas sur base ya conversation wana bandeko balobi badute mwana akoki kozala aza mwana Moab te, mais aza plutôt mwana ya Larry garçon bozomona na photo wana balobi akozala mwana ya Larry oyo bango nyonso bazalaki na kati ya industrie musicale. En tout cas ndeko oyo Moab aniokwami, bato bazotala ye kaka boye ti akei na kokufa. Bandeko mokili oyo ya musique, il faut osala très très attention na bana na bino. Alors tolanda audio ya suka ya bomoi ya Moab atikaki eza oyo basololaki na mwasi na ye. À suivre. This person, right? Attendez, je vais retourner ma caméra, ok? Mon bad wife DNA test saga. You all know this person, right? This is Sam Larry. Do you know why some fans are requesting for my bad wife to do DNA test? Or my wife they don't look like this, so watch this video and pay very good attention to it. We will find everything yourself before we proceed to others. So this is just 2 minutes. Donc il dit que ça va être une vidéo, un audio pardon, ça va être un audio de 2 minutes où vous allez entendre Mohbad et sa femme, malheureusement, et sa femme en communication. Il vous a montré le visage de ce mec. Attends, je vais faire revenir, vous allez voir. Voilà. Donc il dit de prêter attention à certaines choses. Voilà le monsieur qu'on cherche là. Il s'appelle Larry. Beaucoup de personnes veulent que la femme fasse un test parce que la conversation que vous allez écouter là, voilà le fils. Voilà le monsieur. Voilà Mohbad. Les gens disent que c'est pas l'enfant de Mohbad. Vous allez écouter la conversation, ok? Mohbad wife and Mohbad. Watch it first because there's a very particular side where you go shock if you reach that side. Before then, please take 2 seconds. Look at your screen. Like this. Abonnez-vous à ma page aussi, partagez. Il dit de s'abonner à sa page. Donc abonnez-vous à ma page aussi et partagez. Voilà. Ce que Mohbad dit ici, il dit where is my older WhatsApp that we share the same. Mohbad dit où est mon deuxième WhatsApp où nous deux on partage parce que les deux partageaient le téléphone. Ok? Il dit celui qu'on partage le iCloud ensemble. Voilà. Parce que vous savez que iCloud c'est connecté avec le téléphone. Et puis il dit, me, I'm not feeling okay with my life again. Il dit, moi, je ne me sens pas bien avec ma vie encore. Ok? Et il dit ici, you want to kill me. Il dit, tu veux me tuer. See if I should die today. Il dit, toi, tu veux me tuer, tu veux voir si je vais mourir aujourd'hui. Il dit ça à sa femme. Hein? Et il dit, Wallahi talai, vous avez écrit ça comme ça, you won't enjoy the rest of your life. Il dit, Wallahi talai, tu vas pas aimer le reste de ta vie. Tu vas pas aimer le reste de ta vie. You're not gonna enjoy the rest. Yeah. Il dit, il jure au nom de Dieu. Il dit, you were acting that you were at the hospital. Il dit, tu te comportais comme si tu étais à l'hôpital. Écoutez bien, hein? Ah, c'est son dernier vocal. Tu te comportais comme si tu étais à l'hôpital. Il dit, tu vois, tu ne sais rien. Je joue au nom de Dieu. Tu ne sais rien, je joue au nom de Dieu. Il dit, depuis le jour, ever since I've gone to the NDLEA, my life has changed. Il dit, depuis le jour où je suis parti à NDLEA, je devais faire mes recherches pour savoir c'est quoi LDLEA. Et vous savez que j'ai pas le temps, toutes les vidéos, il y a tellement d'updates, voilà. Donc faites des recherches pour savoir c'est quoi NDLEA. Il dit, depuis le jour où je suis parti à NDLEA, ma vie a changé. Ma vie a été, voilà, il a fait un gros mot, il a dit un gros mot ici pour dire que sa vie a été un chaos.
I told you what's wrong with me. Il dit, je t'ai dit ce qui ne va pas avec moi. À sa femme, il dit ça. Je t'ai dit ce qui ne va pas avec moi. C'est sa femme qui est ici, c'est lui qui est là-bas. Il dit, I was looking at you for God's sake. Il dit, je te regardais. Voilà, for God's sake, c'est-à-dire, pour l'amour de Dieu, un truc comme ça. On peut utiliser ça aussi pour quand tu es fâché. Donc, il dit, je te regardais. Donc, c'est-à-dire qu'il a regardé sa femme. À un moment, il va peut-être dire pourquoi il a regardé, puis il avait un air fâché. That's why I didn't do anything to you. Je te regardais for God's sake. C'est pourquoi je ne t'ai rien fait. Il dit, il a regardé. C'est pourquoi il ne l'a rien fait. Je t'ai laissé à Dieu. I know if you kill me. Je t'ai laissé à Dieu. Je sais que si tu me tues, tu ne peux pas tuer toute ma famille. À sa femme, il dit ça. Hein? Je t'ai laissé à Dieu. Je sais que si tu me tues, tu ne peux pas tuer toute ma famille. Don't worry, you will suffer for it. You will suffer for it forever. Ne t'inquiète pas, tu vas souffrir pour cela. Tu vas souffrir toute ta vie pour cela. Bon, tu vas souffrir éternellement pour cela. Forever. Tu vas souffrir éternellement. Tu vas souffrir pour toujours pour cela. Il dit, you regret the life you live. Wallahi ta'ala. Il dit, tu vas regretter le jour. You regret the life you live. Tu vas regretter la vie que tu es en train de vivre. Wallahi ta'ala. Ok? Tu vas regretter la vie que tu es en train de vivre. La vie que tu vivras. Tu vas regretter la vie que tu vivras. Wallahi ta'ala. If anything happens to me or die, if anything happens to me or I die, nobody will ask you. But il dit si quelque chose m'arrive ou je meurs, personne, nobody will ask you. But personne ne te demandera mais. Personne ne te demandera mais. Voilà. Mais tu vas regretter toute ta vie. C'est des paroles profondes. Voilà, il dit qu'il jure au nom de Dieu. I know you won't say anything. Il dit, je sais que tu ne diras rien. Parce qu'on dirait des temps parlables ce jour-là. Donc il dit, je sais que tu ne diras rien. Peut-être il sait qu'elle ne dira rien parce qu'elle sait qu'elle a fait quelque chose qui n'est pas bon. You know how to call my mom to make her sad. Il dit, tu sais comment appeler ma maman pour que ma maman soit triste. C'est ça? Tu sais comment appeler ma maman pour lui rendre triste. C'est ça? Il dit, don't worry. You think I will forget everything. Il said, don't worry. Ok? Ne t'en fais pas. Tu penses que je vais oublier tout? Et puis il est en train de demander encore où est son autre téléphone? Où est son autre WhatsApp? Where's my phone? You can't talk. Where's my other phone? Yeah. Où est mon téléphone? Tu peux pas parler? Où est mon autre téléphone? Where's my phone now? Talk now. Faut parler. Où est mon téléphone? My sons are there. Where's my other phone? Yes, let me open it. Où est mon téléphone? Ouvre le téléphone. Allons, réparons le téléphone. Where's my other phone? Where's où est mon WhatsApp? Où est mon WhatsApp? Mon vieux WhatsApp? Mon vieux WhatsApp, celui qu'on partage le iCloud. We share the same iCloud, right? Il dit on partage le même WhatsApp. Pardon, le même iCloud. On partage le même iCloud, n'est-ce pas? How did my WhatsApp go wiped? Comment est-ce que mon WhatsApp s'est effacé? Comment est-ce que mon WhatsApp s'est effacé? Il dit où est ma ligne? Where is everything? Où est tout? You want to post it after. Tu veux poster ça après, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'elle veut poster après? On ne sait pas. Il dit, après que je vais, after I die, right? Il dit quand je vais mourir, c'est ça? Après quand tu vas me tuer, you want to post the conversation, right? Ah, on dirait qu'il y a quelque chose qui s'est passé qui est grave.
Voilà. On dirait qu'il y a quelque chose qui s'est passé quelque part. Il ne peut pas dire des choses comme ça à sa femme. Tu veux me tuer, n'est-ce pas? Après que tu me tues, tu veux poster la conversation, n'est-ce pas? Bon, la suite de la vidéo vient après parce qu'on a fait déjà 9 minutes. Voilà, bandeko, boutiolanda histoire. Ndenge, le pourquoi bazosenga test ADN. Eza pasi mingi. Bana mike bazozala utiliser na ba industrie musicale oyo eza mawa. Bazopesa bana bato baputulu bateka. Bazopesa bango baputulu bamela. Bazomelisa bango biloko ya makasi. Na video mosusu na oyela bino bokoyoka témoignage ya garçon moko mpe azalaki camarade ya Moab, bazalaki ne kaka na kati ya industrie yango, ye mpe bakomi kopesa ye putulu wana mela akomaki lokola tokotoko lokola motu moko abebi. Boyebi ke biloko wana ebebisaka. Alors bato bayaki koyemba to bato bayaki batekela bino batokotoko mpe bamelaka obebisa bana bato. Kosala très attention na se na moi. Yango tolobaka moboti lekisa ngonga na bana. Kende bilanga, teka pundu, teka matembele, teka Thompson, teka kwanga. Milie oyo bana bazolinga lelo kokende kota koanvie bato. Motu nyonso alingi azala na vie ya luxe, motu nyonso alingi voyager, motu nyonso alingi akanga bafoto ndenge baninga bazokanga na ba Instagram. Yaya eza na ba réalité ebele. Eza monde moko ya bizarre. Eza monde moko ya muselulu. Monde moko tango ozoya okoyeba te nini ezozela yo. Il faut koti osigné nde yo komona makambo makasi eza na se. Etango kosigné deja baoyebi biso awa babimaka te. Kobima no eza liwa. Ozokota na bomoi ozobima kufa. Ya pasi. Mwana oyo tango abimaki na 2022 atiki bango. En tout cas à vivre nyonso. Humiliation kobeta. Azo vivre ka na peur. Akome koluka ndenge nini abima. Mais ezalaki difficile parce que même aéroport ezalaki difficile même pour quitter territoire. Yango tozomituna pourquoi. Azosala appel na justice. Azokende koporter ba plainte. Mais bazobete kara ndenge toyoki. Mais pourquoi? Mwana mobali oyoyo mukolo label wana ye producteur azanani na mboka wana. Pona amenacer mwana bato azangise kimia na niveau boy. Et pourtant garçon azaki penza ko filmer azako filmer biloko azobenga au secours botala lelo soki na kufi azako dénoncer producteur wana. Mais silence radio bato bazotia ekate bato bazokipe ete. Ça dit à souffrir mwana mobali. Amoni pasi mingi. Yaya musique ezaka bien. Musique eza elengi. Mais eza pasi. Eza pasi monde moko eza terrible bandeko tosala très attention. Tala lelo mwana wana ye kokufa. En tout cas grâce ya ba fan na ye. Batelemi balobi jamais akokufa boite. Akoki kokufa boite justice pona ye. Babetaki bakara. Mais tango ezui en pleurs oyo ekomi incontournable bakotumba ndako ya producteur akimi akendaki na Kenya. Bakangeli ye na Kenya. Bamonaki ke oyo kokoma ndenge mosusu. Baye ko déterrer motu. Makila na kati ya cercueil. Babukaki ngo cercueil mokuse. Bandeko basali autopsie. Mwana mobali oyo bakundaki vivant. Akufaki te. Akufaki te bandeko. Bakundi vivant. Oyo eza ba sacrifice te oyo. Mwasi na ye. Aza vraiment complice ya solo. Yaya. Botalaka basi ya kobala. Mwasi andimi a sacrifier mobali. Papa andimi a sacrifier mwana. Mama alobi bazaki terrifié tina lelo akoko loba te. Ayebi makambo ebele makoko loba te. Yaya mawa. Parfois tokanisaka likambo soki eza na kokima na la police. Likambo soki eza na kokende na justice. Mais parfois bato oyo baza eloko moko na bato tokanisaka bakobatela biso. Nzambe abatela biso tomibatela pe. Parce que
ndenge balobaka mpenza libanda na yesu bomo eza te mokili ekomi somo makasi na nzela ya bainternet na nzela ya bareseau sociaux nde tokomoyeba makambo ebele tokomoyeba baverité ebele moto aza na makoki likambo ezolekela ye atindi ata voice atindi ata image mbangu mpona bato bazala au courant. En tout cas internet ezobebisa mais kote moko eza kolakisa biso makambo à la seconde à la minute likambo eleki moto abwaki eloko oza pe au courant na nyonso yango wana fo kotambola toujours téléphone chargé soki makoki eza oza ta na de téléphone na yo et puis téléphone otikaka toujours espace ozalaka toujours na mwa mbongo na yo na unité ezalaka na kati ozwa bacontrat ya bien oyo okoki obenga bisika nyonso oza obengi opesa bana batelefone et tout. En tout cas le monde est trop méchant et trop matata. Bana bakoti bisika oyo bazomona mpasi bazokokoloba te me na nzembo na ye ayembi nyonso ayembi tu mwana mobali oyo asengi aide na façon nyonso alerte bato na ndenge nyonso enzembo asuka ayembi. En tout cas nakotiela bino yango bolanda maloba eza na kati yaya. L'argent ne fait pas le bonheur. Mwana azaki pauvre sesera aza kolia fufu na matembele na ye ya kimia ayebani na ndenge ne abundi na ndenge neti ayebana azalaki soki asali bavideo na ye na Instagram asali biloko na ye aposte na TikTok asali succès na ye moko kisi te baproducteur bazelaka soki bamoni kosali gaz baye kozwa yo baye koinitie mwana bato alingi na ye te tala nzela bamemi ye ntina lelo aye kokufa eza mawa vraiment moni mbongo yango akende koluka alia yango na kokoso alie frite ezokita na mongongo te ntango aza kolia na ye pundune na matembele na fufu na ye ata azalaki na thomson na mai azalaki na kimia. Parfois tokanisaka bato nyonso baza na bandako ya minene baza na bamituka minene bazoseka na batelevizio bazolakisa bino tout va bien en réalité eza yango mais lelo na nzela liwa ya Moab mpe batémoignage ebele tozo comprendre que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Libande ya katite beaucoup de personnes font semblant d'être heureux mais ce sont vraiment des malheureux et pas baza bavandi baotala bino baza koenvier bino bolanda mituka oyo bazotambola nango te bolanda bandako bazotonga te ya vie apparence baréalité na bango eza basouffrance yaya mokili ekomi mpenza na suka temps de la fin makambo oyo tozomona bandeko eza normal te tokangama na yesu otika yesu te yaya moto azokufa mobesu boye moto azokufa azobelela bato nyonso bazobeta kara awa bosali baautopsie bosali c'est trop tard moto asi akei or bokokaki kosauve ye vraiment. En tout cas likambo eleki na Nigeria toza kokamwa en tout cas complot ezalaki vraiment makasi ta mosusu na loge wana bato makasi mpe bazalaki na kati yango balobaki na ye okokolololo eza mawa. Merci à tout le monde gros bisous toza na nsima histoire oyo totala ndenge ekosukela oyo Larry bazosoupçonne mokolo mwana azomonana te mais producteur bakangaki na Kenya. Merci à suivre kobosana te na kosabone na kolike mpe na kopartage bavideo na biso. Bisous bye.